kene bapoto mais yesu alobi avozala ye fozala mobola osomona oyo kezalaki yesu te yaki Léopold D ba o basali bible oyo sikoyo tango tokomi na Matthieu chapitre 19-23 bongo yesu alobi na bayekoli na ye boye ya solo batu ya mbongo bakozala na pasi mingi pona kokota na bokonzi ya likolo nalobi na bino lisusu nyama monene oyo babengaka shamo ekoki kokota na lidusu ya tonga ata moke te kasi ezali lisusu pasi mingi koleka po moto ya bomengo akota na bokonzi ya nzambe alors oyo nyonso ya pla bamindele na kombo ya yesu. Alors biso bayindo tokamata bomengo nyonso topesa bango totikala ba pauvre tokota lola na yebite lola oyo boyokaka lola wana babengo paradis terrestre na français. Est-ce que tango soka paradis terrestre ezali likolo to eza wapi? Paradis terrestre banda lelo ndeko na ngai bakezali na kata Iran na yebite yo chrétien soko kufi bamemaka ebembe na obakeno kundango na Iran poni kongolo sa so baboye ko ndeko na ngai pona nino sa so baboye nasi lelo buso bano esili au sud de délivrance parce que Olandi ye moko Léopold D oya memilaka yo Yesu na nenga lokuta pona ko botola bomengo na biso ba congolais tozala na passe otozali nango. Vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Bosala tout bayindo babungisa bomengo na bango nyonso toko sa bango ke bakoso bokonza likolo yango moni bino boboko nzambe na lola nzambe na likolo azalaka te boyo kanga malamu nzambe na likolo azalaka te bakosa bino nde po bobungisa bomengo na bino bomva misa bamindele bamva milo bomva misa ba pasteur lelo botela ba pasteur bazotama na mituka de luxe siko lokola bakomi na bomengo wana bino yem bango bazoteya bino Yesu lokola bakomi na bomengo bakokena bango lola ngote bo lokola bakokena lola te bango moko bakokota te est-ce que nzela basako mema bino ekomema bino na lola ngo point d'interrogation bomi tu na bino mongo na ba dinosaure ba pasteur na ba prophète na bino lokuta oyo bazako sakanila bino bazozo bino lokola ba esclave le monto estima de plaisir. Il ne faudra pas que les nègres risportent ou se nourrissent de vengeance. Bosala nyonso po moto moyindo ayeba kotelemela biso te. Bosala nyonso pour cela ponango vous les enseignerez par tous les moyens et les inciterez à suivre l'exemple de tous les saints qui ont tendu la joue. Donc bosala tout na lolenge nyonso boyebisa bango bamikitsa lokola base o bazali koyoka na soko yanula musika te pona la tango bolimbisa ngai qui ont tendu la joue, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu des crachats sans tressaillir et les insultes, les détacher et les décourager de ceux qui pourraient leur donner le courage de nous affronter. Bosala nyons atabo bakili bango ba crachat atabo sali bango ndenge nini atabo spingi bango bakwa kotere milabinote mais bosala nyonso na moto oya koya pona kofungula bango mayele bokanga ye boboma ye ndenge basala ka mvuluski mbango ndenge basala ka mama kipa vita pona kolongola bino na boloko oyo bamindele baki kokotsa bakoko na biso po lelo tozala kobika Léopold abaki oyo nyonso kozwa courage pona kolakisa bango nzela bokanga ye boboma ye ndenge pe lelo ngai wasambwa na te pona kolakisa nzela nazo nyoko mapa ba prophète na ba pasteur lokutela ba fait na kochola ngai na kofinga ngai même si naza kozwa benjiri moko oyo ezali ya passe alongwa kuna ki pasi mutezo sala bongo ki pauvreté ce qui pauvreté mutezo sala ngai boye ndeko na kokobi misambongo ebele pona vanda liboso ya bana Kongo kutu na ki pauvreté fallait mbongo wana sala commerce na boko la bana na ngai naza na nga pauvre malheureux bien sûr maloba na bino boko cité mais kaka Yesu na bino alobaki muta pauvre mutakoza bokonza likolo riche akokota bokonza likolo te sikongano na mtana nzela point d'interrogation na boyi kolanda invorien les détacher et les décourager de ceux qui pourraient leur donner le courage de nous affronter. Donc pona ko balukila bango soki mutaso pesa bango mateya ya ko balukila bango ya ko telemela bango na Yesu bayeki nango il faut bokanga mutona boboma ye bofinga ye donc etchichira yango moni lelo soko sala maye to ko chola ngai wasambulwa omoni motazo chola ngai wasamwa na bosolo na ye nango bango wana bato bazana milimo Léopold D et pona ko konza Congo pe ko tika Congo na boloko. Je songe spécialement à leurs nombreux fétiches de guerre qu'ils prétendent de ne point abandonner. Votre action doit essentiellement porter sur les jeunes afin qu'ils n'héritent point les idées de leurs parents. Et à nous de souligner
Les enfants devront obéir à ces démissionnaires qui sont les pères spirituels. Alors, balobi boy, bosala nyonso boso bango lokola bana mike. Bolongo la bango na maboko ya baboti na bango mabongo musika na interna. Bango bakozwa mateya pa baboti na bango te to maturité pa baboti na bango to connaissance pendant une année. Bino bokopesa bango maturité mususu. Oyo ezala nzela bokoko na bango te. Et pona kosala ke bazwa bino lokola batata molimo. Oyo bino bokolo batosa kasi oya bino batosa yango te. Bayoka yango te. Alors, na yebite kuna soki na réalisation bazo sala sini wana epai na ngai na yebite. Alors, matondo mingi tozali toujours ko continuer. Alors, pona tango pe tozoki maboso mona okemba pona tango. Ainsi, insistons particulièrement sur la soumission et obéissance comme aveugle. Alors, na yango, bosala nyonso, mpote bango, bazala na se ya makolo na bino, mpe babanda kopesa bino botosi lokola batu baza komona te. Cette vertu s'applique mieux aux élèves à croire et pas à raisonner. Makambo yo nyonso, bokosala ngo epai na bana, bandi makaka mi ba raisonner te. Yango na moni bana bazotanga classe mulai, bosa ko annoncer classe ezoni classe, OK classe. Un professeur, c'est lui qui donne les professions. Profession et wuti na professeur. Tozali na biloko misatu, écolier, élève et étudiant. Écolier, élève, à cause de l'enseigner, pas y a enseignant. Et étudiant, à cause de l'enseigner et pas y a professeur. À cause de la somme, tu as collecté langue. À comme moto, oyo bakola qui c'est métier. Yango moni ba mindele baso tanga classe, l'âge de 16 ans et sili, aso la caméra pardon, aso la télévision, asa ko sala mutuka parce que professeur ne mtapesa ka matière wana. Si quoi pas na biso ba mindele, bozui programme ba belge, ba konzi banda ba yamba yango 1960 bobi indépendance, mais toza toujours na boumbu na bango. Toza indépendant, te so toki indépendant, ndele lo toza ko reconnaître bonzabe na biso, religion na biso, donc avant ba colonisateur ba ya pa na biso. Pena culture na biso avant ba colonisateur baya. Donc, binomo bokoy ba mindele babaki après indépendance est égal à avant indépendance. Toza toujours na sia ba makola mindele. Bangon basa ko dirige Afrique. Yango moni basali bino CPI pona ba konza Afrique. Ba konza mindele ne États-Unis basa ko sala mabe. Okomona mokonzi moko te kuna na CPI. Kaka ya Afrique dia soke na CPI parce que Afrique za magaza ba mindele. Parce que tozali ba bololé na bango ba informer na bango. Yango ba osala biso nyuso balingi. Yango ba ainsi insistons particulièrement sur la soumission et obéissance comme aveugle. Cette vertu s'applique mieux aux élèves à croire et pas à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Voici ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Boyoki, makambo mususu, oyo bino boko sala, ezali kutuna mikakatanote. Bokotela ngona babuko to kopesa bino ba pasteur ba bible wana o ba pesa bango bomona kyango tangu Léopold alobi maloba wana bomona kinenge na besa bomona ba bible ba brochure ba tichera ba pasteur ba prêtre balandaka lolenge wana epona koya kote ya bino botikala tusu na boloko na bango yango zomona prophète nyonso azali koya azwa nelo kwa sikate évêque azoya nelo kwa sikate pasteur nelo kwa sikate bango so simba buku moko ya 66 livres parce que Bible babengi tombeau. Parce que tombeau est destiné à accueillir les momies. Mais le vrai tombeau, c'est quoi? C'est la Bible. Yango moni livre, au Bible originale Torah. Oya bango moko ba Israélite et yana 180 évangiles. Mais le monde des dirigé dans 666. Donc, ba trier 66 livres. Plus, beaucoup yamaka zo présenté 6, plus 66 livres, plus 666. Livre oyo yango somona ozali na boloko bino moko bobengi Bible mbela minu mibale eloko konyana bomoyi ekokoza na mbela minu mibale ekati na droite ekati na gauche. Donc il a dit que Bible eza ko kata yo na lolenge nyonso okimeli bo ekati yo okimeli bo ekati yo parce que ça livre bo koko na yo te tango balobi bo sambela Dieu des étrangers te siko nzambe be étranger nani yebisa ngai mais nzambe be étranger wala obino bo soko sambela. Des mots où tu sois benga lelo Dieu Yahweh Jésus, c'est lui-même.
mondele nde kokotila oye abimisi lokola mobikisi lokola bomoi ndoko ina kati ya boloko omoni nde bakotelaki bomoni nde banyokoli bakoko na biso baboma bakoko na biso bakanga bakoko na biso baviole bakoko na biso bomona ona bilili sikoyo yozo sambela Yesu na Yawe ozolela Kongo ebonga yoza siri bakoko na biso basane sengo na yozo kumsalza bapa yo bango bakufelaki banyoka melaki osomona atana bokonzi ndenge naza koloba mboka na bino kotikala kozwa kimia te bozala malamu soki bazongeli tata nzambi puntulendo te to culture africaine te to bonzambe ya viki te soki bozo ko dépendre kana mindele spirituellement makamu nyonso to kozala besclave ba mindele il faut boye bango malamu na bino moko bosoma na makamu nyonso to soko dépendre kana ba mindele parce que esprit oyo bino boyamba ba bikeko oyo bino boyamba et wuti na bamindele osomona yangwane zo kusala bino pasi évangéliser les noirs jusqu'à la moelle de la sauce pardon évangéliser les noirs jusqu'à la moelle des os afin qu'ils ne se révoltent pas un jour contre les injustices que vous leur faites subir bote ya bato moyindo mate ya wane kota bango tina kata pushera mikuwe zalaka na kati ya nsoto mpo atako boza ko nyokola bango boza ko monisa bango passe moye babima na boloko ngo ezalité po ba mona ke Yesu Maria Yahweh so to tiki bango to vivre Yesu bo moyina ngai Yesu asala nyoso pona ngai asala nyoso pona ona nini malade so kendo hôpital 3 heures so kata pongo so banga tabakuru na teko kendo lokesani ba zo sala mona mai na makila nzala yo wana kuna ba 22 23 na ba re outo teka ndunda ozoluka ndongo zonga ndako kendo kolambila bana Yesu azosani na yo uzanga makanisi évangéliser les noirs jusqu'à la moelle de la jusqu'à la moelle des os afin qu'ils ne se révoltent pas un jour contre les injustices que vous leur faites subir. Faites-les réciter chaque jour et ce qui plaît car le royaume de Dieu est à eux. Bob tango nyoso bozo na koyebisa bango soko moni aza kolela opasi o minyoko yo lobala bango kaka seko na mutaza kolela bokonza likoleza pa inaye consolation ye moko Yesu ayebi yo ndima kaka papa okomona makamusi Yesu akosala Yesu akotombola ndima kaka basoko so bongo yo pe kaka Yesu bazo pesa bino basakola lokuta Yesu akosala banda bakoko batata na biso bakufa Yesu asala kate kino lelo Kongo ezaka na boloko ba dinosaure bazuna bango nzela kokosa bino na nzela ya Bible batongi ba église minene yoso kanisa ka église na biso bonga or ki yaso bonga sani magasin na ye oyete magasin mnem teka na marchandise ebere yaso bonga sa magasin na ye po yosa magasin na ye tango alobi waza na $100 leka wa komona makamusi ata yo sana ngote parmi 100 boza wana mi baleba ko sana ngo $200 ke sungaye. Donc, moi, je suis tangi, face musu na tangi angote, mais bolandi Léopold II parce que basenenga tango komi pembeni, poso na bina tanga, en tout cas, to koma musika penzate. Alors, mpona ko sunga bino moke papa na ngai soki toza na ide moko total nanu journal oyo ezali ya bisote ezali ya Vatican, elema oyo papa benda ngo malam batala. Elema oyo ezali ya Vatican. Papa benda yango penza ba mona banani bazali wana c'est ça. Bamoni wana nani tokobenga Bush na Jean-Paul II. Alors, matondo mingi. Soko tali na likole nouvel ordre mondial s'établit. Les nouvelles ce nouvel ordre mondial s'établit et la kisi ke babongola ki mokili na lolenge mususu. Mokonzi ya mosuni na mokili mobimba ezali oyo lelo oyo natango wana ezala ki Bush sikweza Obama. Na molimo sikweza François mais natango wana ezaki Jean-Paul II. O baza ko diriger monde physique et spirituel. États-Unis et Vatican. Yango zomona makambo nyonso mokonzi na problème États-Unis ana problème. Na kati tali spiritualité bino soza na Jésus na Yahweh touche même na Rome. Alors makambo balobi nini? Les dirigeants mondiaux le souhaitent. Il a de nombreux partisans. Il fut prédit il y a 2000 ans. C'est un fait d'actualité, il concerne la planète tout entière. Makambo basala qui ont concerné la planète tout entière. Yango lobi oyoki nouvel ordre mondial s'établit, nouvelle naissance. Kotika nzambe kokoma na Yesu. Mpe nouvel ordre mondial s'établit ko longwa ndenge nzamba kelaki mokili kokota na mokili ya sika ndenge ba mindele basali. Na tenga page moko lokola tango sali biso défaut, to tenga page moko awa. Na tangi mobimba te, le compromis continue. Mais Satan avec une grande subtilité œuvra par ses agents pour atteindre son but. Mais Satan na maye le pe na molende na ye asali na batu pona okosa posa na ye afin de diriger l'attention du peuple sur le dimanche, les jours du soleil sans deuil.
Donc Satana bona kokanga batu na boloko na ye asali ete atambusa mokili oyo na dimanche wana boke de kokumisa ka démon na koyela bino sikoyo ba découverte po bo rejoindre nga siko bongo tango comprendre na banda côté ya bino ti bokumisa ka dimanche wana ezala ka démon journée oyo kosambela nzambe ya bokoko na biso banda bokoko na biso na Afrique toki na calendrier 7 ya 4 jours 7 jours wana babakisa ngo pona kotondisa ba démon lokola tango ko muke mwana na fongola ngo peza mutu ya ezalité. Alors livre na ye nango papa tala nanu moke livre on na ye nango lisusu na lakisa pe na ba chaîne mususu na soki otali yango bandeko na biso pe ya kimbangiste bazana livre oyo bomoni Simon Kimbangu awa eza ko détailler ndenge bakotaka Yesu awa epai na biso na bamindele ndenge bayaki kolongola religion na biso na le 6 février 1925. Donc déjà le gouverneur de la province du Kassédo dépendait également des Basaïr. Interdisait à ses administrés d'entretenir les moindres rapports avec le kimbangisme. La religion du pays, religion subversive et dangereuse pour l'occupation européenne. Bamindele balobi, pour bango babeki kimbangisme, biso bonzambe sa bolingo. Wada munuko bamindele. Alors, toko continuer yango na poste zali koya, lokola tango epesi biso defo bandeko, moyena continuer zalité, papa wa sambula nana salite vete, yo muto regete na ndaku, Canal Kin ezali chaîne kitoko ezo kosunga biso, mais bango pe ezo senga batu bazana ba travailler ba nini ezo senga fombong. Na moyena biso na tango ba pesa biso to sel ko se limiter aw. Ceux qui ont monique non, papa wa samba kabaso bes important, fongola chaîne pona papa wa sambulwa, wana mutakola biso musa pona okata biso tango ezalite. Mais na moi tango boyambi ngai, po boyoki e fungula bino mayele, bande konanga bana Congo, ba obosa na ngai, nzambi puntondo asa kumuna bino na kombo na Mvulus Kimbangu. Ciao. Dice